vidéo. La vidéo n'est pour partager un traitement Yasuki. Vidéo où vous avez collaboration dans le déco afro qui tout ça vidéo qu'on a eu vidéo où oui traitement ils ont parlé traitement ils ont oui il y a celui de les différents tout ça lui mon côté bonjour dans la vidéo d'autres dans la vidéo mais c'est quoi afro ce qui est le béni. Merci Ndekonanga Sarah, merci. Kaka ndenge Ndekonabisa uti koloba eza vidéo à collaboration. To lakisa bino neni to sala ba traitement na biso ya huile. Bon excusez nga naza un peu enrhumé yango nazoloba bien te. Mais oui, Ndekonabisa kolakisa bino ndenge nini ye asalaka traitement na ye ya huile, nga pe na lakisa bino ndenge nga pe na sala traitement na nga ya huile. To zwi ba to sali bongo mpona tolakisa bino ke bato nyonso motu nyonso aza na shwa na ye okozala ozolinga kosala traitement na yo ya huile mais oza na bahuile oyo nga naza yango te to oyo Sara aza nango te mais ozwika bahuile oza nango na ndako omélange donc ozala na baoption mwa ebele quoi parce que mingimingi bato batunanga soki exactement huile nini nasalelaka or que wana eza vraiment important makasi te information wana donc okoki kosala huile oyo suki na yo elingi par exemple mpona nga na utilisaka huile de coco te parce que suki na nga elingaka vraiment huile de coco te ekomisa yango sec autrement nani ndeko na biso Sarah eye alingaka na ye huile de coco donc soki yo mpo olinga huile de coco okoki koutilize yango na mélange na yo. Ok, dans le mingi te tokoki kobanda déjà kolakisa ndenge nini to mélangeaka bahuile na biso avant tosala traitement. Alors ndeko na kotikala maloba o expliquer ndeni yo salaka mélange na yo. Ngai nasaleli kaka de huile, nasaleli huile de coco na huile d'olive pour la quantité et dépendre na ndenge ka soki ezali soit okosala pe ba cuillère de 3 nasalaki 2 okosala pe eleki yango parce que il dépend na soki nga soki eza vraiment ebele te yango nasalelaki boye. Huile de coco ezalaka vraiment bien na soki nga esimbaka nga parce que soki oza motu moko surtout soki oza motu moko soki nelongwaka trop omona ozopeigner ezolongwa ntango ozosimba ozobenda kala bapointe ezolongwa mais kana koutiliser huile de coco yango wana na mélanger huile de coco na huile d'olive na chauffer na micro-ondes sikoyo nazozela ekoma mwa tiède avant de appliquer yango na suki. Nga nazosalela bahuile mwa ebele nazosalela beurre de mangue, huile de tournesol, huile d'olive, huile d'allemande, huile de sésame na huile de colza. Awa bozomona déjà eza beurre de mangue nanga natia yango na kati ya bol oyo eza na mai ya moto po s'effondre donc mai eza na se après natie mwa eloko nanga sani oyo natieleli beurre de mangue nasali yango boye parce que beurre de mangue ezalaka mwa makasi eza lokola beurre de karité donc eza kaka le même alors parce que nakomélange yango na bahuile misusu na préféré na fondre yango nanu nasalelaka micro-ondes te parce que naza vraiment fan ya micro-ondes te ndeko na biso Sara asalelaki micro-ondes voilà sikoyo nakobakisa huile nanga de tournesol na bakisi pe huile nanga ya olive nazo mesurer penza te parce que nasalela quantité ebele après nakobakisa huile d'allemande nanga donc nazosalela yango ebele parce que nalingi kosalela yango batour ebele donc eza kaka mpona lelo te eza mélange oyo nakosalela yango ata donc pour 1 mois. Ok, sikoyo huile ya sésame nanga nabakisi donc bozomona ndenge nazobakisa bahuile ya sésame natia yango vraiment ebele te lokola ndenge natiaki huile de tournesol na huile d'olive. Voilà, sikoyo natie huile nanga ya suka avant na banda komélange yango. Avant na banda mélanger yango nakobimisa huile nanga na bassin nabibisi yango na mase mpona mélanger yango facilement parce que ndenge eza na mai eza mwa pasi ya komélanger. Malgré que natiaki beurre nanga na mai ya moto s'effondre vraiment bien te donc nazo utiliser lutu nanga mpona fina yango bien. Après
ntango nakosilisa komélange bahuile na ngai nyonso nakotia yango na bidon na nga oyo ekofacilite nga tâche mpona kotia yango na suki. awa nazosepare suki na nga vana bana koaplike yango natanda huile na nga ekita mwa moto mokie nazosepare nanu suki. Après nakosectionne partie oyo nalingi koaplike huile na nga. Voilà, sikoyo nazotia huile nakotia huile mingi na basonge ya suki parce que nde na explikaki bino déjà basonge ya suki ezalaka fragile et puis eza nde place suki ekatanaka mingi. Alors awa bozomona nazosalela pene te, nazosalela kaka misapi na nga mpona demole mpona kolongola bane wana na suki. Après nakosala twist na nga. Donc okosala méthode oyo na suki mobimba ti ntango okosilisa. Appliquer huile na nga na cuir chevelu pe na suki na nga mobimba. Ntango na appliquer na cuir chevelu naosala directement massage. Et voilà, nasilisi nalakisi bino suki na nga ndenge ekatani mpenza ebele te. Alors nakotia sachet na nga. Donc so eza na chapeau de bain na yo okoki kolata yango to sachet kaka normal olati yango. Nga natia kaka foulard likolo nango to nazotia sikoyo chapeau parce que chaleur wana ezalaka bien na suki parce que oyo eza traitement d'huile chaud. Donc huile na biso ekozala chaud makasi te mais tokolata chapeau de bain na biso mpona 30 à 40 minutes okoki ovanda nango mpe mpona 1 heure du temps kaka yo moko. Après koaplike huile na nga na suki na nga mobimba nazongeli bacoin na nga awa bacoin na nga ya liboso na bandi koaplike na bindeli na kataki mpona huile na nga ezwa suki mobimba. Après nalati chasse na nga mpona kocreye chaleur na suki mpona olala nango boye na osoka suki na nga na ntongo. Okoki mpe kosalela serviette pardon ozwi mo esui otia yango na micro-ondes ezwi mo tolati ava olata sachet olati yango na se après olati sachet mais nga nautilisaki momo nalati bamoko sachet après na obakisa bafoulard likolo. Mpona kosuka suki na nga na ntongo na utilisaki na ngai shampoing te so nasala traitement huile vraiment surtout so suki na ngai eza vraiment propre mingi vraiment shampoing te nasalaki kaka juste na rinsaki kaka na loba avec kaka mai ezalaki tiède na suka na suki na mai ya malili na rinsaki suki kaka. Bon, naotika bolanda video tina suka so sepe na video kobosana ko aimer te aimer so kuta mpe na otala video na biso na s'abonner na chaîne te s'abonner eza nango ya ofele natiki bino tokutani. Après wana okoki korince suki na yo korince suki na yo place wana nde nga na peniaka suki na nga parce que ekozala na mai donc suki okokata na mpenza te okorince yango kaka na mai ya pamba nde ndeko na biso Sara alakisaki biso. Nga narisaka suki na nga na mai ya tiède après nasuka nde natie mai ya pio. Raison pour laquelle nasalaka boye nakoexplike na video mosusu parce que eza na explication mwa ebele. Alors merci bandeko mpona kolanda biso bobosana te koabone na chaîne na biso koaimer kopartager. Merci.